Maman Bitou, bonjour. Bonjour. Obi ke to landu awa likambo lobi za makasi mingi. Komona que bino boza na concept bo sali to bo sala déjà depuis kala yo zali maman présidente. Oyo bozo sunga penza ba maman mingi, ba maman o bazali surtout ba famille oyo zali nombreuse to bandeko kaka na banda kolokola o baza koluka moya kosomba biloko to musu bazo kopate na poto awa. Eloko nini ba bosali penza pona basomba ba primo ko ezali penza ya malamu. Ezalaki déjà pour na kosunga biso moko déjà ba membre de l'association na biso et surtout les jeunes entrepreneurs parce que tant que créer entreprise tozangaka capital ya démarrage et tant que asi asali balikelemba tout ça pour créer son entreprise après comme vraiment na batita moko goyepo allez ça va après to kanisi to lobi mais il faut que biso moko to trouver solution donc solution na biso elandi kaka solution oyo babanke pesaka na concept ya épargne c'est la même chose mais cette fois-ci tolandeli nde bafamille na kati ya ndako bazanga biloko ya kolia te. Donc totali mama soki osalaka mosala osmik toyebisi mama na biso wana o membre na biso yo odépensaka combien par mois pour juste l'achat de vivres bamosusu bazopesanga bamontant moko ya ba 500 euros kaka bapoisson kaka mpona première nécessité kaka biloko ya première nécessité totali tolobi mais malamu totelema biso moko donc toke tozwi partenariat na baauchan na baleader price na babioseco na baéclair mpe toza na bango toyebisi bango de plus toza mpona kosunga communauté congolaise au conseil eza pour la communauté mais amene baya kozora siko bamama oyo bamama congolaise bayaka te bamindele bayebi te donc sikoyo tozo renforcer nde capacité ya mwasi na ndako mbongo wana ntango tokoya kosenga mbongo ya kokotize mpona kolibere mboka oya koloba koza na mbongo te donc tozosalela yo épargne ya oyo olinga kosomba baviande ache banini tosaleli yo koli na yo en tout cas soki famille epesi ata 10 euros pour l'association c'est juste pour le transport du camion mais biso tokobatela yo tokoremplir kadine na yo wana okende osepela mama ti na ndako ata un mois ovandi otondisi bacongélateur na yo ovandi kimia okomi kaka kosomba mafuta na savon liquide na lessive balio de la presse boyoka edino image panza sangwa kongo boyoka balobi boye kaka oyeno kaka opesa misu 10 euros ya pamba batondiseli okadi mobimba oke nango na ndako mpona 1 mois donc po bozwa bokotaka wana to boya kozwaka biloko wana numéro ya telefone ezali nini babenga mpo bazwa 06 68 58 66 42 bakozonga moko epuis nga moko na telemeka kaka na banque alimentaire boya kozwa chaque mardi chaque jeudi bobenga toza na posa communauté mpe esouffrir lisusu te mpona kolia tobomba bambongo adresse opesi bo bato baza na telefone te adresse quand même bayeka mbala moko bakoya bakoti mbala moko adresse eza 6 rue Adam Ledou pembeni kaka ya gare ya cour de foi 3 minutes à pied à gare mpe awa na cour neuve 2 minutes ya gare donc toza na 34 rue Émile Zola na Émile Zola na cour neuve boye wana mardi jeudi na Aubervilliers biloko ya kolia gogo mama kokende koza bacourse te yaka no bacourse yango wana ya bana bakolia bien boya ebele en tout cas boya mpenza ebele mpona kosunga balobi communauté congolaise kobenga komema voisine na bino te yo yaka na mbio moko nani sikoyo biso moko merci merci à vous.